nga eloko ezo kamisa ngai mutu asengi pardon. Bible écoute le pardon libère, mais pardon il y a la richesse et liberté. Et comme il y a une série de missions. Mais vérité c'est que la richesse elle est vérité parce que yes il y a longuement la makamboana. Alors bagi vérité botika ba vie wana ezo sala bien. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Tellement bon se sentir lésé et puis piqué. Yango ta monsieur ezo sala boye. Et ça il faut bien te makasi ndenge bazo panza sango ya DJ Abdul nga ndenga mabe azu $800 alors qu'azo kineka $125. Si wana Miota, madame Miota, ba komi ko bimana Mark House o orchestre ya ferré. Ba komo bimana Mark House. Attendez sous DJ Abdul. ABC tellement la personne qui a déjà $125 nazo baxela yo reste. Ya mbongo etikala ki poko ka $250 oya ko beta siko na anniversaire ya mwana nanga. DJ Abdul atunie bongo caché to solité ABC caché to solango na privé. DJ Abdul aza prêt pour na kozong sa $125 malgré tout au dénigré au BBC personnalité na ye aza prêt à kozong sa $125 et puis ba capture na ba voice ezali. Dans ce qui tombe bien on a ba niveau tout bo mema yango ba capture na ba voice ezali. Oh ba soleil na madame wana. Na chaka Congo na lancé appel et panayo vraiment faut les cas oloba à quand Mama Chako a reconnu la dernière des mères naïe pour mon limonaïe et paiement réellement na kimi. Oh bazo faire circuler na internet awa azola la na boîte totalango. Voilà, très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout à travers le monde sur www.ronci news. Oezasiti Makambu et informa Rabino à temps réel. Bon, mais ça en a des longues jambes de la presse. Nabi qui tombe moninga. Bon, tu ni longues jambes li sous-soir. Bon, li sous-soir on a 4 cas. Il y a qu'on faire avancer Moussala. Il y a qu'on pesa Makambu. Faut qu'on panza Makambu po et pesa Makambu. Merci beaucoup. Na batutu au bazon d'abisso partout à travers le monde. Et puis merci. Nandenge beaucoup s'abonner massivement et puis beaucoup liker. Pourquoi pas beau partager. Ça a vraiment plaisir et à Ronci News Ndetoya kako informer bino en temps réel. Merci beaucoup et bon séjour au pays à mon boss ya Willy Moucheni code mboka ndeka na lobaka bako changer drapeau mboka mais ba changer code jamais à ta régime koi on a vu na ngage te sali et puis ya Goroti Louvoezo mami au bazarana biso na pas pe na bisengo pourquoi pas on appelle ça bon séjour na Aristote Madia dia les beaux garçons de Bruxelles oyo aza déjà na Kinshasa et puis Gentika Songo bourgeois ex non comète espace la gentillesse na Kitambo place to kuta na et ça va vraiment plaisir makasi. Merci derrière la caméra, nous sommes avec Mirang Oyo aza derrière la caméra, azo sala vraiment musala ndenge et longo bani. Lelo to se déplacer qui a wapotoya to solana bino par rapport à l'actualité ndenge ezo circuler na internet et puis ba conclusion nango ezo e bana vraiment te to sola 3 CG lelo to sola DJ Abdul pourquoi na orchestre ya Ferregola et puis to sola mingi na Makambu ya Mama Chako, comment day depuis Mama Tikaki Mokili, ezo umelaka na mort, on ne sait jamais. Et puis, Yasuka Torosola, CG à la Duchesse, oh, ba comédien, bazo memambutu mbutu na makambu et sengaki pardon, nazo bate, la Bible dit les pardons libèrent. Mais oh, yaye, on dirait zo libérité, Torosola yango, na kati ya émission. Awa, vraiment, n'est toza na Ronci News. Sans plus tarder, na kosenga élément ya Mama Chako, na assure que Mirang Kiti azana élément wana ya Mama Chako tout monde nanu élément ndenge makambu ya de elekaki ba pesa biso ba date o ezozala toujours résolité ti lelo tozo ebate à quand Mama Chako aroke na mabele na minito bazo faire circuler molimo na ye parce que zaka libanda fo ba kene déjà kotika na dernière demeure o akopé ma bien et ça la vraiment bien makasi on suit l'élément et puis on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette émission on suit et ça parti. Monsieur, merci mille papa. Merci mille na o sali la kisi yo pendo zaki na motema ya nangai. Merci na geste o sali nzamba donc selo yebele apambola yo. Na geste yo sali papa. Nzambe la likola mona yo. Asalo eza posa motema na. Merci na zambika ko lobate. Merci beaucoup. Ne sengo mingi kuyamba yo na poko ya lelo na kati na biso nzamba lola amona geste oyo bisika oyo ebimi ekauka te po balobi moninga malamu batalaka ye na ntango ya pasi bolamu pe efutaka bolamu
biso to sepeli ndenge tomoni yo kokoma na kati na esika nzamba mona yo papa nzamba mona yo moko lobi na munoko na yo ke ndeko na biso alingaki ne makambo ba polémique te Yahweh vraiment amona geste oyo balobi oyo loni yango yo kobuka biso to lobi oloni mbuma ya masangu ebotaka kaka mbuma masangu te ebotaka bambuma ebota musala oyo ekende liboso nzamba lola mona po abibolamu efutaka bolamu to vraiment leloko obakisa te to sepeli ningo oyo kotala biso na tanga pasi to lobi te esuka pe awa te ekende po ekokoma lelo tomoni bino lobi ekomi ata na nzela ozotala biso sima mukongo te tolingi bolamu wana ebotama ekende musika ekende vraiment musika nzamba pambola bino. Voilà, de retour sur le plateau, Bomoni ba image wana pour relaxer que dès ya mama Chako tisikoyo date décisif ezoe banate à quand mama Chako to gende ko tika na dernière demeure na ezo ça vraiment pas si ezoe banate est-ce que baka les autres ça na famille tous autres ça côté mzou parce que na niveau déjà ya mama Chako faut l'état congolais il faut et kundaye parce que asali ebele na monde o ya théâtre et puis aza parmi ba icône o ya sepeli si batu et puis pas si ezo pesa aza na ba comédien ne bene o ba travailler qui na mais bazwa qui chance vraiment ya ko serrer sur cette ya ko zoater belé o yé fala ki ya pesa bango donc atiki bango vraiment inachevé et ça la passe makasi donc bon pesa biso temps na jour na date oyo dès ya mama Chako ego sala libéré to kende ko tika on a dernière demeure venanga Chaka Congo na lancé appel et panayo vraiment faut les cas oloba à quand Mama Chako a reconnu la dernière des mères naïe pour moli monaïe et pema réellement na kimia. Merci beaucoup. Wana to frola qui kara likolo ya sujet ya Mama Chako pour na relaxer. To zako compatir toujours na famille naïe biologique pourquoi pas famille théâtrale au bazora temps pour partager naïe ba bon moment. Merci beaucoup. To solasko sujet di Djabdoul. Sujet di Djabdoul to sola yango avant to continuer na sujet wana na kosenga ndeko nangai Miran oaza derrière la caméra ati la biso image ya Djabdoul au bazo faire circuler na internet awa azola na boîte totalango et puis on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette analyse. On suit. Voilà, de retour sur le plateau, Naza sûr que Baseki, Monsieur Soupé Balobi, pour la image en gros continuer kaka. Moi j'ai eu le temps, il y a qu'au fréquenter Djabdoul, là, tous les avant-hier, tous les par rapport à CG, ils ont bougé mon kili, ils ont ça la batiraïma, ils ont fait ça moi bien, ils ont ça vraiment pas si makasi. Tous les là, il y a moi trop. Nde nazwaki ba piste ya précision par rapport ya likambo oyo ezo troubler batu mususu bazolo ba asali mabe batu mususu bazolo bazo sala malamu boyo kasko oyo biti ya likambo oyo place ewiti. C'était depuis 2018 Djabdoul ba contacta qui est pas madame Miota.
Madame Miota azalaki na anniversaire na ye o azalaki na posa DJ Abdul a presté na anniversaire na ye. Et sali ke aturi DJ Abdul ekosenga nini po oya robeta na anniversaire nanga. DJ Abdul a ebisi faut que tu aies mbongo ya ba instrument. Mbongo ya ba instrument est à $250. $250 pour louer ba instrument. Madame Miota a ebisi a continué de mbongo lobby et pas petit frère na. Petit frère Madame Miota ndako la DJ Abdul mbongo $250 ou a sengié avance et mbongo ya louer instrument. Et ça dit que lobby Madame Miota a tindi le kinaye et pas DJ Abdul aye ko remettre $125 je dis bien. $125. Alors que Bayo Ganagi $250. DJ Abdul Azeli a bengi na téléphone. Mais ici, comment au-tindelinga $125 alors que Toyo Ganagi $250? A ici, na koretine dans les sous-soulés qui n'anga a rebaxela au reste parce que et ça lui contre ta par rapport n'enge to sola ginao. DJ Abdul a vendu Azeli reste wana. Azeli reste yete Madame Miota bengite date anniversaire en opel leki ayebite n'enge eleke laki. Et ça dit après cela, Madame Miota a un anniversaire ya mwana naye. Excusez, a un anniversaire ya mwana naye. A ABC DJ Abdul, a bengi li sous DJ Abdul. A ABC tellement la personne qui a déjà $125. Nazo bak c'est la yo reste. Ya mbongo etikala ki poko ka $250 oya ko beta siko na anniversaire ya mwana nanga. DJ Abdul a tunie bongo caché to solité. A ABC caché to solango na privé. Aye ko bakisa mbongo falaki abakisa na likolo ya $125 basolo ina DJ Abdul na coulisse. DJ Abdul aboyi ko pesanga ba détail belé parce que e komaki déjà bolingo balingani na DJ Abdul et salike na bolingo wana DJ Abdul akei lisusu te ko prester na anniversaire a mwana na temps wana leki DJ Abdul ake prison ndenga akotaki prison bino tu bo monaki akotaki prison a purger tango abimi ndaye ko kuta fi wana Miota, Madame Miota, bakomi ko bimana Mark House o orchestre ya ferré. Bakomi bimana Mark House. Bolingo na Mark House, nde fi wana basoli na Mark House, ayebisi Mark House ke nga na pesa ki DJ Abdul $800. Aya ko betela nga na anniversaire, aye ko beta te. Ndenga za wana fo remettre biso $800 na biso. Mark House a contrôlé et le côté dans l'équipe TV a commis que senga DJ Abdul mbongo wana na téléphone et simba gite ndaye na TV koloba ke DJ Abdul azongisa mbongo ya mwasi na ye $800 oyo azwaki. Naza sur que lisolo on a beti oyo na inventé te. J'ai eu le temps ya kozana DJ Abdul avant-hier to solina e ba détail ya makambo oyo nazana DJ Abdul na lebe na sam kaza di le nécessaire o na pesi bambote si j'ai o ezo sala makelele ya DJ Abdul yango wana DJ Abdul azo s'étonner comment nga na kozong sera $800 alors que pesa nga $125 et puis ekotaki déjà bolingo boso na lobi ofutanga ba droit ya makambo to sala na bolingo est-ce que go pesa ngo yango wana zo mambutu mbutu tile lo bakomi ko finga DJ Abdul na ba TV ko insulter ko lo ba propos moko boy o eza nango bien te zo sala vraiment bien te na personnalité ya DJ Abdul tant on a sa rabino to za ba journaliste d'investigation je ne peux pas venir à la télé sans pour autant vérifier na ba source ya likambu place et outi to ba bit ya makelele o eza wapi c'est pour cela na ces ressources qui j'ai le temps avant-hier ya kokuta na DJ Abdul to solina ye atali singa détail ndenge zalaki nde na ye ko servir bino ba tout botala biso partout à travers le monde et ça il faut bien te makasi ndenge bazo panza sango ya DJ Abdul ngandenga mabe azu $800 alors qu'azo kineka $125. Je pense que tant tozo sola déjà awa bazo balancer ba image ya DJ Abdul et puis ya Mark House na mwasi wana bomo na bo revivre ba photo pour comprendre que to na ba preuve oyo soko meki o debulo nango o comprendre que eza yango parce que ndeka na lo baboye bango moko ba concernant likambu ba okamo ba lo ba ah ezala vraiment boye tozo linga toko sela ndeko ya batu DJ Abdul makambu to tika vraiment mandoki na se to tika ko insulter DJ Abdul to tika ko dénigrer ko bebisa personnalité na ye na eloko o ye azuite aliaki na epete DJ Abdul aza prêt pour na kozong sa $125 malgré tout au dénigrer au bebisi personnalité na ye aza prêt à kozong sa $125 et puis ba capture na ba voice ezali dans ce qui tombe bien on a ba niveau tout bo remema yango ba capture na ba voice ezali o ba sola ina madame wana. Mais ça la passe inde makamboana ezo salama boy. Merci beaucoup avec plaisir ndeka na lobaki tozo présenter émission Oyo bo s'abonner massivement na Ronsing
news oyo eza site ya kopesa bino sko information donc bon mesana awa parce que awa ndesko comme makambo parce que émission ba moto boye ezalaka pas de longue jambe naza sûr que besoin na biso 5 sur 5 et puis toye na page ya ndeko na biso la duchesse ndeko na biso la duchesse na seki parce que ndeka bible ndeka ba la vérité blesse ndenge ba français ba lobaka la duchesse alobaki na ye kaka vérité vérité oyo alobaki nde memisi ye ngambu na minutes o bakomi kofinga ye bakomi ko insulter ye na bandenge tu bo finga ye mais vérité zaka que la duchesse alobaki vérité parce que yesi alongwa na makambo wana alobaki vérité botika ba vie wana ezo sala bien te mais bino tu bokomi ko insulter et puis nga eloko ezo kamsa ngai muta sengi pardon Bible écoute le pardon libère mais pardon la duchesse est libérée et comme il va série avec mission to comme le roi novelas bolali bolamuki émission mso ekoti bolali bolamuki émission mso ekoti et puis ba émission ezo kota ba propos o bozo tenir mingi ba comédien ezo sala bien te ezo sala bien te makasi et puis ba chroniqueuse mso internet bokoti susu makambo ngo olebino bozala ona pona ko boma moto bokoti makambo ngo ememalisu mbutu alors que la duchesse alobene ka vérité. Et puis la duchesse a sengi pardon, ba fan na e ba tena ba commentaire a go senga pardon te ba retirer pardon wana. Et puis on a faire partir na go retirer ngo donc ngabe na zaka na groupe wana ba retirer pardon. Parce que alobi na ga vérité. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Tellement bon se sentir lésé et puis piqué, yango ta monsieur zo sala boye. Mais ce qui bo sala ngo, à quoi bo sala ngo kaka. Boti ka bo changer de peur que lobby bo sala le roi maman chaque tozo le na honneur. En tout cas, bravo à Mike la duchesse na ba révélation monsieur Zobimisa et faire avancer dans nous théâtre congolais. Toti kalaka na niveau maboké. Lobi to linga pe novelas congolais film pena. Et ça la bien. Et c'est que moi si moi na mobali mo ba boya na gisko papa bango kangi bango te ba terre à terre ba histoire bongo. To so la pe confinement toza confiné coroné zo le kandeni na Congo. Et ça pe ba histoire. To pe sabino ka ba idée le temps bo sala onga danger. Ezo sala bien te makasi vraiment yango nazolo ba bo s'abonner massivement na Ronsi News o eza site et bana ko former bino maintenant à temps réel ben information sur les ali bo ndozongo 5 sur 5 ya moto pena donc tant ka ebimi mbala mo boziongo po toza vraiment na soif ya ko servir bino et puis souci ya ko rendre internet oyo na ba niveau moko boye oyo teke ba chroniqueuse mususu bazoya na ba chroniqueuse ba chroniqueur pardon bazo fingisa biso et ça là vraiment pas si makasi. Merci beaucoup. Naebi ke bozala ke belé bia kolanda biso sur www.roncine News o eza site ya information naza sûr que bozala awa et puis bo s'abonner bo partager bo liker et ça là vraiment plaisir makasi. Naebi ka tokutana na ba numéro mususu o tokopesa bino ba information à temps réel na précision et puis bozala vraiment décider. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. On se dit au revoir.